batona baba l'accent libellé sex stop lobi okolemba okoma mwasi libala tamusi lelo za célibataire nga nazwaka carte assurance santé te na osenga na NTPC papa masumu eza elombe soki possibilité bokotisa kaka na nga ata en urgence na fondation ya mama Denise esika carte epesa mai nazwa mpe ata lokola baninga soki nazomérite yango secret ya liwa ezaka nzali bango bakufa oyo metokanisa bango ti lelo bongo sikoyo moto oyo nano akufi te moto oyo akufi nano te siko otie na moninga poison mpo oyo obanda kozwa baplace na ye ajwaka ou bien nini oyo mpasi nazomona kutu eleki meme ata na ya poison nazwaki on a perdu un de notre ezosala pasi Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation à ardoise. Mais avec divin, invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo mukolo fait tilata mabe. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Congolis Solo. Je vous souhaite la bienvenue, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout dans le monde. Je suis Jean-Cy Luonda, attitude de égale respect. RTVS 1 vous souhaite la bienvenue parce que cette émission a pour but de promouvoir les artistes de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, dans cette émission, nous allons recevoir un grand artiste, vous le voyez déjà, il s'appelle Mama Milo. Donc nous avons eu cette opportunité de le recevoir aujourd'hui dans cette émission. On va parler de ses œuvres, nous allons parler de ses actualités parce qu'aujourd'hui il est en train de préparer un grand film qui sera disponible bientôt. Puis je rappelle à tout le monde, bateau bana posa osomba ba parcelle la ville province ya Kinshasa. Hier on m'a expliqué biso parce que peut-être aux années la police tout le monde venait ba documents parcellaires dans ce sens pour ça ndapu. Oui, c'était Luka Mama Milo. Je dis déjà bonjour Mama Milo. Bonjour à toi. Bon week-end déjà. Hein? Week-end déjà. Week-end à toi et bon week-end à tous les téléspectateurs. Bon week-end à tous mes fans, à mes amis, aux artistes et surtout à tous les acteurs de groupe Amigo. Je vous souhaite bon week-end. Ok. Maman Milo, avant tout Bananayo, nous allons d'abord présenter nos sincères condoléances. La corporation la Bino Mobimba, Tchekwa Kufa, Tikabiso. Est-ce que information on a tout message Wanayo que la qui envoie et puis ça la qui on est. Oui, Tchekwa était malade. Voilà, c'est sûr. Oui, Tchekwa Azala qui est vraiment malade. Par rapport à ndenge toyokaki na baminganga mponga na koma na hôpital te baninga mosusu bakende ko rendre visite tokreaki groupe moko ya soutien totiaka mwa un frein mpona kosoutenir ye mpona koede na bakisi et tout consort baempoisonnaki Tcheko en tout cas nzambe abengi ye eza pasi mingi koloba kaka ke yo o TV ya moninga po lobby yo zwa nini otiki ye ba charge na ye makambo na ye ba projet na ye a réaliser te po yo sepeli ko boma ye mais biso ba mongo tolobaka ba o manto ba wa oliyo obomi lelo bongo yo lobby donc que l'âme de notre frère Tcheko repose en paix. Maman Milo, le lot remarqué poison et commis makasi la corporation na bino na domaine na bino. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a jalousie, peut-être il y a écriture au bosalaka par rapport à histoire na bino to ezali na makambo moko ezoleka oyo peut-être ezosepelisa baninga mosusu te yango nini poison comme go circuler pas ya mbali journaliste kombo na boss Jean-Cy Limbisa Jean-Cy nga penda na monde na biso na melimbo ndote mais so na lingi na luka place poison ko ya na monde na biso na mona ngote
nazomona honte nous sommes les artistes toyaka mosala moko ya pasi oyo eza na lifuta ya malonga te on se bat toka arezala kaka ozo comprendre ka poso tolandaki moi caché pour cacher que tes ala raté et comment lité à compréhension hein lité à kaya lifuta kaya muninga apesa na ba lifuta compréhension mais ce to bomana na moi lifuta on na zo mona sikate biso pe na ba vie to ça pe na ba vie privée to pe na ba ninga na biso to mitala na place to tambolaka soki to lingaka mibala baninga soki to zwaka base baninga soki to yibaka biloko baninga to mitala parce que na monde na biso to wela nini oyeba bengi yo na casting no ba pese muke na ozongi ndako siko otiela muninga poison po yo obanda kozwa ba place na ya jouaka ou bien nini en tout cas jusqu'à preuve du contraire ngai milo nazomona te place biso tozo miti to komiti la poison. Est-ce qu'il est arrivé là au pays que yo peut battre le poison tout baba que le maladie na ba ko bois que là on a quartier na vie privée na ngana on a ça effort na se comporter bien na lingana on a za na ba problème a batute na musana kendara na sali musana nga ba footinga na zuba sac na na tina mkongo na matina transport na zongi sko so yo bominga pozwa bana na ngai ou bien ko lala na mbeto na lala na bana na pono so bomingo zo no lote siko bomanga poani na boto liopea yote yo pozu yanga te donc na mona ka poison wana na mona na bisote et puis muta otela nga poison na yebi akotia te OK ouais lo bato batela soki mutu mona feti nga na lie mais na musana na biso ndio tozala to lia ka biso nyoso placement ko to mela ka muninga mela mai ozi o meli muninga sombi kabri alemba ndimo ka pesi ko poison. Jalousie wana ezali au sala vraiment. Jalousie exacte mais le problème ane place batu bazali moi guerre d'esprit ezalaka. Guerre d'esprit ezala na sens nini o pa mon o mikolo hein ezande o mota mso nana okenzela na ngana memela mutu ko mo mutu msabi tenga te mais okende yake luka moto bi yake ko souffrir na transport to benga ngo ba guerre d'esprit ezaka partout. Place batu bazali surtout place ba jeune bazali. Mais mon thème m'a bien jalousie en tout cas bon voilà Maman Milo batu baota la aussi koyo et ça la passe comme on a vidéo oyo parce que on décoché ko avant kufa asala ki vidéo na éviter so mona ki yango azolela vraiment zo mona que vidéo oyo eza vidéo ya pasi azaki vraiment ko lela ki bo sunga ngai na pasi nzala ezali alela ki ti même atanga ki même na kombo ya ba artiste po bo sunga e na début na lobaki vous avez ko contribuer moi nini la botali vidéo wana après on attend tout vidéo ça la maité mais batu ba ki na bambongo to tie bambongo et puis batu atanga ba kombo ba ki ko pesa bambongo singa vidéo belle vie a singa merci ba pesa ki bambongo monde ki singa ba merci c'est-à-dire quoi secret aliwa ezaka nzambe batu musubi bana bambongo ebele bakufa pe kaka comprendre na on peut par exemple neti moi na biso na omi auto bota moi ne ya bébé penza abino hôpital alali na mwana ka nuit moko lobi na mwana kufi tu diras quoi tu vas condamner qui pour dire que le secret de la mort est makambo nzambe la baloba chose cachée à Bible on eza baliwa toyebi place to kendara te place to utara toyebi te place to kendara ba minganga ba esi biso to utara na spermatozoïde ya papa esali bo obotami mais la place to kendara to mona peka ba kundi biso to kei to la na vidéo de Cheko avant kufa et puis nous allons revenir. Merci. Congolais solo. Bien votre artiste et comédien Cheko Matundu, autre Madi Yokason, le président du théâtral Yokason, l'artiste qui sert ce pays, la RDC, sur le plan dramatique. C'est vrai mon cas, ils ont un bande de rebelles, depuis que je suis tombé malade avec cet empoisonnement,
passe ezali omoni hôpital nazali naza na route Mokali chez docteur Mogijo. Docteur Mogijo boyebi le cosmétologue ou atraita mama chaque ou atraita ke soba atraita ba foso ya bato au centre nae nazawa depuis ça fait 2 semaines. Docteur Mogijo s'est battu à ce qu'il y a poison pendant 1 semaine. Il s'est calmé. Nous avons une observation pour le traitement à poison. Si nous avons un cas avant poison, tu découvert poison et créé déjà des tumeurs. Nous avons potent dans le cas mon chopo, on a début à anus, du mal, on a pour ça la seule douleur, on a mal autant on a kati, ils sont sous traitement, il y a beaucoup de côtés, mais comme ici il faut antibiotiques, il faut des examens. Les examens, il faut lancer sa coloscopie, mon chopo mobimba. Et puis pour ça, c'est IRM. IRM, on a pas ta la promo, et chopo, to et sikani, sous les baby saki. Vraiment, je lance un SOS. Na montonioso. Vous allez toucher par Nzambé. Votre frère Tcheko, votre artiste est malade. Alors, bien dans la Kimbanse, qui na route Mokali, Pascal a venu Tembo 44. Pas ces os à la maille. Na route HG Lelo. L'examen ils ont coûté trop cher. Moi, je vais monter ça. Mais mon temps, à cause d'un renseignement, à cause d'un contact HG, à tout la coloscopie, exact combien. Et puis à IRM, parce que un scanner, exact combien. Bah oui, ça vaut la peine autant à montant. C'est vrai. Et ça, on Nzambe azofungola matoi. On va banaja osunganga depuis kala. Moi natanga ba komona bino ezate boza ebele ba maman ba papa ba personne anonyme. O pe balinga te batanga ba kombo na bango. Nzambe ya lola apambola bino. Mais namona quand même sur na ba internet tozomona bato akufa. Tout le monde a photo papa Maïndou, a fait le 30 juin, tout le monde a fait Dadi, Bandegobele, la manager, vous êtes resté inoubliable dans nos mémoires. Moi, je vais faire le cancer, je vais faire le second moto, on a profité. Moto a profité parce que centre le docteur Mogijo va repêcher 3% et demi à Makila. 3% et demi. J'étais déjà mort. Kassenzambe a salé grâce. Naibete pour aller grâce à mon abola monini. Alingi kenaza kanabo moekino tangwa lelo. Pour ce, je dis merci. Ce qui n'a pas été lelo, mais pour le déplacement, je dis merci. Le caméraman, ça ne m'a mais ça, Dieu ça va bien. Je dis merci comme ça à Maman Bellevie Kandi. Maman Bellevie Kandi, c'est grâce à vous. Bah, enfin, pas grâce à vous, grâce à Nzambe, à toucher les swingi na yo, salinga lelo. Et permettre Ngana Zo Express, na kende HJ, ba démarche, tout consort. Et puis, Naza en hôpital, en tout cas, passé. Antibiotiques chaque jour, antidouleur chaque jour, anti-inflammatoire. Mbongo ils allaient, je ne travaille pas. Comment je vais me supporter? À ma belle vie Kandi na sengi na oka kapoui. Oza mwana mwasi o nzamba pamboli atomboli yo. Oza na niveau comme lelo. Oza lokola parapluie.
Yabiso Bamisusu. Votre frère Tcheko, nga nazwaka carte assurance santé te. Na osenga na NTPC, papa Masumu, président Lombe. Ce qui est possibilité beaucoup de sakana nga ata en urgence na fondation. La maman Denise ici a carte de pesa mais nazo pe ata lokola baninga. Ce qui nazo mérité. Ce qui nazo mérité yango te botika kaka le kambote. Nous allons pour intervenir autrement. Je continue à dire, Maman Belvi Kandi, merci pour votre soutien. Au Salake Ngai, et déplacer Ngai, et au Sungangai, n'a renforcé moi pharmacie chaque jour. Aux antibiotiques, chaque jour, Bakis Nazo Joa, Kolia Nangai, ils a passé. Maman Belvi Kandi, s'il vous plaît. Naïbi que Maman Olive Lembe Kabila Ayo Kakayo. Et Maman Olive, ngai mwana na Tcheko. En 2019, au partage qui ngai bonne fête. Et sunga ki ngai pétant au papa ngai akufa en 2019 on a liwa pe ya boulot. Je suis encore malade. Oyo passe na zomona kutu eleki me matana ya poison na zwaki. Nzambe apambola bino. Kisha bampuku, kisha bampese, kisha biteko abandindingasi. Omadi ya suki, vitamina suki, crema Congoli Solo. Et voilà, donc nous avons suivi la vidéo de notre artiste Tcheko. Ça fait très mal. Corporation, vraiment, il y a artistes, comédiens. Bon, mais quand un peu qu'on se réunir. Boye banini ezali ko simbate parce que to ba nous continuer boyete tout le monde a nenge ba artiste ba eli ko kufa eli ko sala passe Maman Milo bato ba la bino awa tant le bili boso ya de fois ezala ka bosala ngo pona passion pona nenge bolinga ngo siko la nenge bosala ka yango ni bosala ba film na bino est-ce que et arrivera que bosala lettre moko bona ministère il y a culture pour le soutien à bino basé la bino basal il y a ba spectacle parce que vous allez vous répétera vraiment éparpillé mon am suna lemba na limité na boy est-ce que déjà beaucoup de ça mi candidaté oyo penal été pour son bino mais partout pe na bamboka nyoso na bat ba répétera na ba côté na ba on na ba point na bango mais mboka na biso ceux qui tozoloba total rapé bazo tongela biso ni na munene a basala spectacle munene a en face à parler du peuple non. Non, non, si tu as maquette na hote, donc bazo tonga biso pe to senga ba kondibe ba yebike na mboka nyose fo bozana ba sala minene o ba spectacle minene ko sala ba concert minene salama il faut ezalati. Ozo comprend eza biso te mto yebsa na leta ke bo tongela biso ta biso to lobby mais bango moko bakenda pe na mboka ba paya ba mona pe ba mboka ba paya ndenge ezali ba Olympia banini ezala eza ba mboka et ko tsaka pe ba mbongo donc o pe ba otongela biso wana to mona market to mona pe musala ndenge ezo sama ndenge ngesila to koyeba nini eza na kati mais en attendant to lela kaka soutien il y a gouvernement surtout il y a ministère na biso ya culture ayebi pe biso te okoko sa lettre nege atache kondenga ndeko bela na bokoko sa lettre a répondre bino 3 mois après muto akufi boko ti lettre na ministère boko artiste akufi a répondre bino bosi bokunda e tu vois donc yango moni biso artiste to sengaka batie la biso ministre na biso ya culture o ayebi biso o ayebi makambu na biso ya culture lui au moins akoyeba passe na biso po azana biso muto ayebi ne passe na biso te asala ta musu mécanique baye batie na culture donc ya OK no otama kamba ba me ya bata mécanique ayeba makam na biso te donc batie la biso ya biso muto ayebi culture o aza culturel et ko permettre biso to lelela ye et puis ye paye ba passe na biso pour tozo ba solution donc okay. C'est ça. Merci Maman Milo, nous avançons molo na yo sikoyo depuis au banda musala o zali ko sala nini oyo regrettera. Na regrettera penze l'autre, na regrettera l'autre parce que je me dis toute vie est vie, chacun vit sa vie. Tu vois, étant dans la paiement, nazo koka ko foutre là-bas dans la classe, nazo koka ko zwa place à kolala, nazo koka ko lia, nazo koka ko contribuer na libota nanga, hein? Donc je me dis je vis bien. Parce que si on a lobby lelo
nazo regrette pour na ndako te ya 2 chambres salon mutu mo azape na ana villa soki ya combien de nini ye pas zo regrette olinga tonga soki château mo na likola ya océan et tout comme ça donc mutu na mutu azana place na e oyo a se retrouver nde tozana kishasa batu musu ba epa na biso na ingende kuna na bokato la kuna na elanga na biso kuna na mboka na biso ba o vivre vie na bango akema ya péché alambi ba lié à sali bo donc ye pona c'est sa vie. Tu vois, donc na envie à kate na oh nzamba pesinga yango na se contacter nango donc musala na ngai et permetanga na za milo na yebana na zwa muke pa bandeko balinganga musala na nga bana na nga ba sepela ba mona ke mama biso kenda musala ya solo ezate ke kenda musala mo kenda ko sakana donc c'est ça donc na regeta elo. Ça fait combien de temps maman Milo oza na domaine oyo? Depuis 88 na banda art musala oyo na école. Hein? Biso to banda ba promo scolaire toza mikie j'avais 16 ans et na bandi musala o ya théâtre car na zui diplôme na koti na groupe amunene to banda ino makamba ba spectacle ya badini na ba français nga na sepela parce que batu mususu esi bango ligue à droit de l'homme ba éviter biso to combattant to lobela mobutu biso to joie pour la démocratie na mboka on a oui na bwana Kabuya yebazaki président Ligue zaïroise à droit de l'homme. On a été là-bas. Naza mukie mais tout ça ba spectacle on a son joué ba mama bazolela parce que mobile a outil a été ko déclarer moi salaire né à mukie maigre salaire mais ba bomi parce que a ko déclarer alors que ça droit naé na déclaration universelle des droits de l'homme et lobby travail égal salaire égal bat bazo sala musala faut bazwa mbongo. Tu vois eza babiloko biso tozalaka ko bunda lango na Hollande batu na sima nazoye ba penza te mais ezo salanga kaka bien na loba. Tu vois na banyo ne zeba né comme bien on a banda musala o mukie na komi mama je maintenant 49 ans. Oui l'année prochaine. Non ba ko tsango na croate. Na croix pe ola na okufa ba okuba pour passer belé ba bomba kawate ba yeba âge parce qu'on a croix là na okufa ba ko changer koko sango pe po l'air na mariage na ba sango ba koma ko ndima ko garder âge à moto na commune na bourgmestre koma ko garder âge à moto mais ce qu'on a croix ça va tenir rib né décédé c'est mon âge. Je suis né le 7 avril 1973. Ouais. J'ai 49 ans. L'année prochaine, j'aurai 50 ans. Okay. Ouais. Donc, Bande Kobo s'est préparé 50 ans l'année prochaine. 50 ans, bah, cadeau Nabino, donc, Erosala. Combien d'années déjà il y a carrière, Nayo? Ouais, plus de 30 ans. Je maintenant 30. Ça fait combien? 34 ans. 34 ans. Est-ce qu'on a inspiré? Parce que le lot aux emblèmes, le lot dans le domaine oyo sala. Est-ce que ça la maman moko to papa moko oyo tala? Après ça au goût ya théâtre. Oui, kolinga na mabule to ndota la maboke, na ndo linga mama nzele. Mama nzele ndo ko jouer na tonalité ya bangala ba mongo comme ngaza mongo na no sepela vraiment na mama nzele puis azaki mwindu net ngai. Azaki pembete nande komoni très naturel et puis nande ko linga ninga bande ko jouer ndei en tout cas lenga na bandi pe théâtre ne bande na bande ko jouer na tonalité ya kimongo petit lelo pe na tona ne bande vraiment na tonalité premier film elomba bengangai na groupe Simba les président elomba bengi et no bengi elomba kwa kamana président papa président la benginga film aliboso ya groupe Simba oba nani titre nango papa chef nazalaka mwasi ya papa Tito non pas ça papa Tito hein moi c'est ya Tito non Yandi Mos nazala mwasa Yandi Mos mbali boso pena mona Yandi Mos ezalaki wana na jouaka na tonalité ya net ndeni oloba na kimongo na koloba na kimongo na loba ndenge ni tata yo imoyaka obali mwasi Équateur yo lingoli esanga biloko ya mike biso toliaka nde otimbisi penda mboto mongando te wana pe otuti litumo olie yo kolesaka nga bafufu mikolo tu po anini
na mwa mpondo ya mai nga na liaka mpondo ya mai te na lamba mpondo penda na chembisi ya moto moko na tena nse en fo fonda o ebimisi mwa solo moto akolia ko sepela mpondo bino kolesanga o lia ma saka na kolia saka inini ma papa yo bali mwasa mongo aleki liboke ya mpoka na gu bongo yo ngo sakana oh là 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 je crois les gens en train de suivre cette émission. Il y a Théo Zambrota, nous te saluons affectueusement. Et puis, sans oublier Nadine Tchala, toujours, nous te saluons. Parce qu'en même temps, si vous comprenez que ici, quand aux alliés, il y a des gens, donc c'est normal. Ici, quand Maman Milo à répéter. Ouais, Tozana centre culturel de Lemba. En tout cas, Bisso Tozango, lui, il y a un centre culturel na Bisso na Lemba. Et puis pour le moment, tu as un festival, moi, na Lemba. Il y a un monument ambiance et zalim, c'est ça. Maman Milo, oui, qui est en lobby qui mongo. Natuna, parce que batoyebi qui basigné sur la mongo, ça la brutal. Est-ce que ndé tout le monde a rose à ringalisa bongo na théâtre? Est-ce que pe nanda kuto libando za la rapé nzunzu bongo? Te basa la mongo bazara brutal te. Basa la mongo basi ya malamu. Mais to zarande na mongo mo net nzamba tia so mongo mo amakasi. To ba net moi temps likolo. Mais nous sommes de vraies femmes, des femmes soumises. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là, tout le monde est là. Vous êtes kasa il y a des gens qui ont été là, qui ont été moi, qui ont été là, pour été là. Avant tout, pourquoi vous dites na côté déjà. Na sina tcheli boko après. Ndena eko tuna papa bo weli nini. Donc c'est ça kato ya otuna. Qu'est-ce qui se passe? Hein, obeti ya seni non jamais. Na koti na sisi makamnyo so. Maman Milo, toujours avancé na yo. Artiste Elomé. Sukali a représentaka nini na domaine na yo, to na carrière na yo. Ouais, c'est mon papa, c'est mon géniteur. Il est mon tout. C'est quelqu'un qui a fait de moi Milo. Hein? J'ai maintenant un nom grâce à lui. Donc, il m'a montré le travail. On lui a 10 francs sans même qu'on paie ça y est. Alaksinga ko jouer, Alaksinga ko koma, scénario, Alaksinga ko ça la mise en scène, Alaksinga ko réaliser, donc Alaksinga ko loba liboso abatu, comment se comporter, comment se tenir, en tout cas, il est tout pour moi. C'est mon papa. S'il faut dire un mot gentil, naïe, à Otalayo Siko, Loto, Bandeko naïe, famille naïe, Otalayo Siko, pour être peut-être reconnaissant. Parce qu'aujourd'hui, tu voles avec tes propres ailes, oui. Mais en même temps, beaucoup de activité, il faut c'est l'euro oyo. Et impérissable et inoubliable la vie. Ouais, Ngana Bisaï a regretté que l'euro parce qu'il a passé toute sa jeunesse, il a formé Batou. Il y a qu'on formé bâtiment bazala ba élite namboka oyo bazala utile namboka oyo a regretter na ngote soki mutu mususu aza ingrat bana mususu po ba ingratitude oyo eza mo oyo exista na kati ya dictionnaire to yoko kutango ayoka ne pasité po bana oyo bandima ke vi na bango so eza lelo eza grâce na ye apesa bango misala lelo ba kombo ezotanga na mboka oyo eza bato oyo monara pasi na tongo koloba na musique koloba ole kutamso kende ba réunion ya école ya bana na ye oyo biologique azo kende yango te parce que il a un travail à faire azana makambu pona bana oyo eza biso lelo maintenant nazala mukie na koli na sisi classe na maboko na ye natangi IEC nanga mobimba première graduate deuxième tina troisième tina collation nanga il est toujours été présent na boti mo nanga liboso azali na boti pe ya mibale na komi mama lelo akomi koko lelo donc CP là ezaka raté bana o babimi na ba entraîne na onde un jour songo biso petozali biso papa tolingaka yo vraiment mingi et puis
école ya Elombe Sukari ekokufaka jamais parce que ba koko o biso tozo former bango kaka selon idéologie na yo pour école no ekende seko na seko pour les banotuna bango ba uti école nini ndeto kana musique o ba uti école ni ba bio ba uti école soki ya franco ba uti école biso pe to uti école ya Elombe Sukari Lubakwa o mais o tozo benga siko maître Elombe azali avocat juridique avocat ya ba aza juridique na biso nyonso ba artiste o asambela la biso na makambo na biso nyonso na ya bien na ya mabe ayaka toujours pour na ko sécuriser biso. En tout cas papa, félicitations, que Dieu te protège. Abaxelo mikolo au monde na bakokolo bakokolo aussi mbanzete parce que tu es un icône ya mboka on. OK, le message est passé. Tant lobby na musique penengi ba lobby la na langage na bango. S'il faut dire aujourd'hui na groupe Simba banani bazo représenter to banani bazo bundela. Vraiment groupe Simba ekoyate. Biso yo to bundela groupe Simba ekoyate. Na banani ningo zo monela pena ke bango pe ba zo bundela biso zo bundela groupe Simba ekoyate. Ba Belleville ba bundela groupe Simba ba Sila bazo bundela groupe Xila zo bundela groupe Sila ba Muya bazana poto bazo bundela groupe Simba maestro Maya Nicola zo bundela Meta Pinga zo bundela Luca les CG azobunda ba Léandre bazo koma partout bazo koma ba scénario bazo bundela groupe Simba Herman Akekoto Da Costa donc pour te dire que dans monde o ya théâtre siko ba tout nyonso bazali ba leader tu verras ba outi banelombe na banelombe bato neso na tangi oyebi ke bangonde baza mikolo et puis bango majorité baza banelombe yo étant que yaya pe ya ba misusu jour oyo yoka que si la lande konaye ba o solo la té et créer ba problème dans les réseaux sociaux yo réagissera en étant que tout ça la réunion tout ça les groupes to bengi to ke na restaurant chez quoi na chez qui là na Beau Marché to ke ko fan de la chez Flore on était là avec des maman Kalunga maman Moseka il y avait Mao qui voulait. Il y avait qui encore Aziza Kengume dans Bissono Sabatakala, Kozalaki on a to bengisaki, mais ici nda Azalaki si la Zalaki azaina cour na papa yemoko to soleil makambo et puis yango mo makambo pe et là papa lobaki mutute akota makambo bana oh sakana bana nga mo na ko s'en charger na e de monaki ici là donc biso to yakate to banda ko loba makambo ndako batu bino bo loba po bozwaka na mbongo na ba vie alors que bozo bebisa ba carrière à batu ba vie privée à batu bozo détruire bango bon to boité baza ba star baza ba artiste mais il faut quand même moi limiter ça donc biso so to yoki likambo ya famille na biso to se réunissra pour tout que la solution c'est ça. OK, on va parler maintenant au Italie, il y a Yomoro groupe na yo, au Ezali ko évoluer peut très bien, tout monde appelé aux Bunda, au Bimisa pe bana au yo groupe évolution dans zo kendeni parce que tout en 2022, yo banda déjà depuis 2005-2006 évolution à groupe l'autre en 2022 les autres kendeni bilan est positif négatif. Ouais, bilan est positif. Parce que les lots n'ont pas ok moi nanga elko azali azo evre kitoko Levini azo evre kitoko Jérémy azo evre kitoko azana top mikolo tu verras nazana comme Edwin Mpia nazana groupe na azo evre bien au monde a 600 de Paris mikolo kutazo azo cartonné kuna na ba boma mwanda matadi c'est lui 600 de Paris banadi ya mutwale baza bazo régner donc bana bazo salam sala nzamba lolandeka ayebi il y a un temps pour tout monde na mutu na temps na e parce que bato baza bango kande mutu barotika la seko na sekote ba génération ezo kende musupe ezo kota. OK, siko s'il faut groupe Simba siko save et na bata groupe Simba groupe Amigo c'est bon tozo diffuser mikolo yo na chaîne ya ndeko na ngai Caleb Tukebana na Sinak TV place nazo lexa ba film nanga
ba film monsieur zoleka na chaîne na biso ya YouTube na Mimi Loleka TV waza na posta kotala ba œuvre na biso ya Migo na kati ya Mimi Loleka TV abetika ka Mimi Loleka TV nde akomona ba film na biso et puis ngai moko pe nazo jouer pe mingi pa ya Bellevue TV nazo koma pe na Bellard TV donc so ngomona ke mami lo komaka kota na Bellard TV au mona ba film ya mama Mileza kuna. OK. Olobi Mikolo pièce na yo ezoleka epa Caleb Kibana que je salue affectueusement ozolobela nini o lelo peut-être ba consuspect ba otala conseil nini ozopesa na film oyo zali koleka Mikolo. Ngai na parlera mingi na société ba faits sociaux donc na lingaka ba actualité surtout makamba basi ya mabala. Je parle beaucoup de makamba mabala ndenge ezoleka. Lelo penza mamabala mingi ekufi na Kinshasa na Poto partout ba mabala ezo simba mate parce que je ne sais pas si ba papa ba komi be féminin na ebité bazo kuka susu ko zwa ba responsabilité na bango te c'est-à-dire ko zala ba chef de famille au papa c'est lui le chef de famille. Exactement. Non ceux qui papa zo kokasu ko sa musala te na ba mama bazo kasu libala te baza na kati ndako me misu na bango zo lula libanda makambo ekomi ko beba matoi ya ba mama pe bimi libanda bazo yoka lisu ozo le kananda kute ba misi matoi na bango libanda yango penza oyo ba sijonga na tele melanga makasi na ngaka ko conseiller ba couple na ngaka pe ko bongisa ba mabala batu en plus na ngaka pe ko éduquer ba jeune fille comment va se comporter parce que lelo kaka to suka lelo te lobi ezali omoni ndeko na na oyebisa yo lobi to zaki na ba to na réseaux sociaux te ba vidéo ezalaki te ba makamso mabele kai lobi tamsu bato wana bazo sambela babi soki YouTube ezalaki me biso to suka wapi mais yo lelo zo sa mabe ozo tika ba empreinte no na YouTube lobi bana na bakomona lobi bakoko no bakomona et vous avez l'exemple malamu bien mabe donc Tommy Bongi ça to s'en foutre te na makamnyo so lokote non lelo lobi okolemba ba sex tape comment ba sex tape lobi okolemba o comme moi c'est libala tamsu lelo za célibataire non ba proposer au sex tape non allo ndezala Milo basala ngo bongo qu'est-ce que banda non le roi bolingo te a draguer au pe bato na ba l'accent libélé Milo bon l'accent ba saint bolingi ça l'accent ba saint parce que Milo bolingi comme comme ça que on a français ouais non c'est ça c'est de la folie et puis c'est ça satanique eza normal non ba singa pena ya muté o singa ngande so singa ka no pio te no gangelo makaso singa point singa l'action mais tel bato basara déjà ba filmer on a so ngo mona ngo zo tel ba filmer on eza pena ba bon liga mona Milo après ba diminuer ba publier n'importe quoi ya Kinshasa au mona eza kasi po tozo les pommes ne biso tozo ko zwa biloka mindele to comme ça après to zo ngo pe bien te tozo ngo mabe nous sommes des bantous. Et surtout nous sommes aussi des Congolais azana éthique nae Congolais azana na vie nae azana ba tabou nae oyo et pas ya Congolais ko simbate ozomona neti biso na ba Congolais ba filmer o ba s'embrasser ba longol bilamba chez nous ça ne passe pas tu vois ça ne passe pas na ba autre cieux et les Karanango mais par rapport ya coutume na biso na Congo na biso ba bantu ya Congo nza mapesa biso et ça la est-ce qu'il arrive pe na ba pièce ningi za la rapé ningo lobi bongo ce que ba sala yango et pas ya Milo kende nini longola pe ba pesa ngande bizu ba pianga ba pesa ngam bizu ndena ganga ka ouais nazo jouer sport na lingi petit garçon anga pesa nga bizu nga na tiebo je crois que anga pesa nga bizu na mona nga pesa nga na kwa kaninga na gaka depuis quand bakabo comme ka mère limbisa mais là qui on la théâtre na kati bakati katano yo siriki na ninga so comment pesa nga bizu boy mais to bon ça filme ni no bon ça tu m'as payé combien au bon ça bolongola ngo mais malheureusement bolongola ngo il paraît les kaka na tala ngo te mais singa mamilo bapesa ko bizu nga
bano yolika non et arriva te ata nengoza boye nengoza bina milo osa pièce moko boye na kokate te na kokate na kokate okokate ouais tozongo te na école na biso papa papa na école ezate papa ebisa biso ke so neti bo jouer rôle moi c'est mba so to vandi bo to so la papa bana baliete hein siko ifu bana balia o pesanga mbonga minerva la bana te na kosuka wapi papa hein chéri mba mo ezani tozanani noko boniko noko bana yo kaka mwasi na wana ndako pesaka mbongo ngamu yaya na yo na landa na olanda nga yo zo sunga ngate ezani yana leki donc on peut définir relation na biso kana maloba siko kisongi oyo zala nango hermo na ba pièce hermo za oyo ki awa makambo eleki na ndako moke kobeta yango mpo bakamarade na yo mwente ezalaka nini identité na yo tonde naza songi te wana ezali rôle mais na vie normale mpe boye na so obetelenga lisono mo mpe boye mo mpe na moi mutu yango yo mikolo sango no epanza milo na abeteli omo mutu abetelenga lisolo aleli milo nga bongo sani na osala mabe bolinga boyebisa te ndeni bovoile yango pourquoi si je comprends très bien eza nango vie na yo normal mais na théâtre opesa ngo à moi fort mais naza songi te je sais garder le secret tu sais garder le secret tosola mama baparcelle tomoni yo na makambo etali bandako okomi commissionnaire to ndenge nini nakomi commissionnaire te wana mpenza nazotala mpenza caméra na oloba nakomi commissionnaire te madame oyo nana takaza totravailla na ye atravailla na baartiste ebele bayebi bafilme na ye sepelisa azalaka aza na baespace na ye asomba ebele baterrain na ye ebele asomba na maluku oyo napesi bourgmestre ya maluku epiana papier pana longwa échange mais ye pasaka epiana pe kaka bateke te bakolo mabele donc maluku aza na betendi na ye ebele abande kotekanga na bande kosolane na lingai na somba tena yo sepe mama mpona nini ozala na projet ya kotongela baartiste obosana mpona nini abite projet wana ezali me nga na oya lisu vers bino te bino fo boya vers ngai nde nga mpe nakende kointeresse bandeko bandimaki nde siko omoni tozosomba terrain 20 sur 20 na mekao na concession to mpe babengaka concession non betendu na ye betendu ya nana espace ya ye ya nana takaza atie 5 hectares mpona biso baartiste tosomba yango na 20 sur 20 na $150 mpona bino baartiste biso biso bino mpe bajournaliste alobaki biso na bino tokendaka nzela moko na bajournaliste mpe atie $150 na 20 sur 20 okoki mpe kosomba 40 sur 40 moyen na bamoyen na yo so oza no na mbongo no ebele okosomba mpe 40 sur 40 na $300 donc atieli biso mpenza tosomba yango biso nyonso tobanda kotonga mpe baprojet ya construction ezali na bato oyo balingaka biso oyo balingi bapesa biso mpe bambongo banyongo tokota banyongo mpe batongela biso tofuta yango malembe ndenge kala mpe ezalaki bafond d'avance ezalaki nini baonele bayaka badefisi bato bandako babandi kofuta malembe ndenge biso mpe tolinga botongela biso tobanda kofuta yango malembe donc mais toza déjà na mabele na biso bino bokoya kaka botongela biso eza na problème te na l'état eza na problème te soko osombi déjà ozwi contrat na yo ozwi bandeko bocomprendre ke toza na kati ya festival mo na lemba makelele esala eloko te donc bino bolanda mpe oyo biso tozoloba donc c'est ça soko osombi oye na mbongo epa poske ngam nazozwa $150 na soko oye overse mbongo na yo napesi yo acte de vente napesi yo contrat mutu tokokende groupe donc mpo neti jusqu'à présent na bamorcele te le temps là tozosomba nde bakokende bamorselebakobenga na liste les premiers venants bango nde bazala les premiers servis non donc tozosala bongo jusque là bato non baza servi te non baza servi te bato peno bamoni place yango te bamisu bamoni bamisu no bamoni te bapesi déjà bapesi bambo confiance ezali samedi déjà nga mpe naza na mabele na okende otala oyo aza mpe na posa okende samedi oyo te oyo lokwa deya na émission samedi prochain oyo ozala na temps toke na ye
aye pe kotala place mabele ezali. Ok, sikoyo mpona bato oyo mpe parce que diaspora mpe kolanda biso libanda bato mpe bandeko na biso baza na Angola parce que RTVS 1 ezwaka mpe partout moto aza artiste te aza mpe na posa asomba abenga ngai na numéro na ngai na plus 243 81 954 08 81 954 08 okozwanga personnellement tokosolola olingi nini olingi 20 sur 20 olingi hectare olingi nini donc tokosolola neti ngai déjà je crois tonton Clovis filme pas motema ya mama Doris baolanda ngai depuis Londres olobi 20 sur 20 ça c'est $150 pour na ba artiste 40 sur 40 combien $300 wana pour na biso kasi wa yo ozwa koso déjà maman Doris $300 na 40 sur 40 olobi eza place nini eza na Mekao na commune ya Maluku la commune ya Maluku parce que si tokomana ba 2023 24 25 koto okulu kuna da bato bavandaka etant biso pe tokoya pe totondisa yango donc commune ya Maluku commune moko eza na vierge eza commune moko kitoko donc tozobenga bino bosomba mabele botonga kuna boza jamais de César eza mabele mo eza na érosion te mabele kitoko eza pe mabele kitoko bandeko boya kotonga na Maluku eza mabele malamu boya kotonga. Ok, merci Maman Milo d'avoir accepté notre invitation. Quelques salutations à Bato Basouté Narayo, Bato Batika Raote. Bato Bolinganga Mingi, Bolinga Maman Milo 50. La possibilité de beauté, na souhaité un bon anniversaire Nayo les Pipou, le Prince Mongali, bon anniversaire Nayo. Bon anniversaire na Rose Mboyo, bon anniversaire kuna na Paris. Bon anniversaire na Rigen Samba na États-Unis, bon anniversaire. Bon anniversaire à ma fille Brianna Loleka Pekara kuna na États-Unis. Ba mama obalinga ngai o nyoso basali groupe na bango Milo et ses fans, Milo et ses amis, maman Julie Mwanji. Merci ndengo na Kati. Karine Kaya, femme d'affaires, maman Kadi, maman sociale, maman Adieta, maman Adidissa Kouye Moko, moi c'est Pembe, femme d'affaires, maman Nela Eyonga, maman pasteur, maître Asimbimbi, mon manager, mes amis, les amis de Bibonion, on appelle Sibinombote, sans oublier Yemoko, la présidente Bijou Bofassa, Alous Mupengi sont mes amis, Chantal Ngombi, Mapo, Mapo na France, na Pesi Opembote, famille na Mobba, famille Loleka, Patrick Loleka, Mina Loleka, Blanchard, Junior Bondele, Guy Bondele, Binonio Sotou, na Pesi Binombote, Balalanga, Ventilène Ndiaye, Enis Mbagi Rana, Yana Bango, Alphine Marmite, Saïdi Lupungu, Yaya na Pesi Ombote, ba collègue nanga nyoso tout na musa to salaka na pesi ba ombote ba moseka na pesi ombote moseka na pi ombote je salue tous les amis du groupe Simba, mon papa, mon président Elombe Soukari, en tout cas Santa Tomotombele papa ba projet oyo ozanango otozanango pona yo ekoko kisama ndenge nzambe asatia na ye déjà mon coloto o asigna déjà ekoko kisama. Mes condoléances aussi à tous les acteurs pona kobungisa ndeko na biso Cheko, un garçon très gentil, très sympa, très courtois. Ouais, azaki vraiment mon malamu, très dynamique aussi. Na makamba baninga s'imprégner rapenza donc on a perdu un de nôtres et ça la passe. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au la ardoise. Mais avec divers, ba invitation en bois. Netika kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Ba invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dène. Invitation à boy. Bango ya mukolo fait tilata mabe. Maison divers. A Tchelibinope promotion Ngolé à Pamba. Maison Given. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow!
mes condoléances na famille biologique et puis na biso surtout artiste. Sans oublier Anana Takaza, la femme de fer. Femme d'affaires, et puis merci na artiste déjà basombi ba mabele na bango. Tu pousses un nid. Pour nous montrer talent bon belé d'un anniversaire première partie, ce qu'on a ça la deuxième siko et bandit déjà au côté à l'issue. Est-ce que tu as amigo parce que ça n'a pas jeune oh ne pas bunda. Amigo déjà on a epsa bango déjà. Et ça t'es qu'à copier ma mort 150, 150 tu me donnes na commis ou bien na 50 tu as ça $300 et ça $50 na 20 sur 20 20 sur 20. Donc bazo ba pesi pour un privilège na artiste aux na $20 au versé. C'est que l'espace où on a c'est la cité. Cité artiste, c'est la cité touristique. Oh déjà maman bayo sont aux États-Unis, bazo tinda ba mère ba qui déjà kotika ba mbongo donc ba président Lombe déjà ba si ba somi ba président Masumu. Tu comprends? Ba président Sakala, ba Johnny ba si ba somi maman ni biasi baza déjà ba maman top baza déjà na kati ba sombi. Hein? Donc pour vous dire que donc eza ba biloko mo ya sûr. Donc sikoyo oyebita ozoloba mamanda oyo bato belende baza boye bazaka na posa sikoyo oyebi bato belé ba relation na ba famille ba misupe bakata ba misupe bakata te baza na bato ya sûreté sur ndeka to oloba sikoyo bo pona mutu par exemple asombi déjà moni est-ce que vous banda pe déjà kotonga oui aye akotonga na ye akokipe na ntamususu atie moi elo maman abaya na pona ti terrain na sono ba morceler te c'est ba morceler atie ba piquer na ye akoki kotonga mo ndako na muke mutazo kengela non mutako te et puis epa na biso epa na nata kasa soki osombi mabele na osali 5 ans ozotonga te ndenge ezala ke excuse que l'état zongo l'état ko zongo te ko zonga na esepelisa ndako bomba yango kaka pona bana na yo ata yo mozate donc eza bongo donc toza vraiment un avantage. Merci beaucoup maman Milo et puis affectueusement on appelle ce centre culturel de Lemba. Merci la président Gaga Christa Gaga le président ya centre oui il est aussi le président de la jeunesse à commune président Geisho son adjoint. Et puis un espace Bluetooth chez Esther Mbi. Donc on a passé un Mbote, espace chez Rijo, chez Maman Joëla Mukende. Puis sans oublier un espace Mobik ici. Donc rien à dire. Espace où il y a un bébé comment on est. Ah, il y a déjà chez Rijo. Donc merci à chez Rijo. Je crois qu'on se voit prochainement. Merci à Théo Zambrota. Sans oublier Yannick Bongondo 4 fois. Mobile Lingoli Kibonge, je te salue affectueusement. Namoni Moutunanga ya Kati. Il dort beaucoup là, toi-même tu sais, Chris Moucheni, le code privé de Jean-Cy Luonda, Cédric de Tokyo, le millionnaire, jeune millionnaire Cédric de Tokyo. Pardon, Gilles Lukombo. Non, mais Mangambo, Gilles Lukombo, en tout cas, Bambote Mingi. Gilles Lukombo, maître les casseurs, maître Bambou, Bambote. On a lemba mabele namoni mabele aya oyebi sikoyo te olobi bongo mabele ya lemba nakanisi bato ebe mabele aya mabele oyebi Sandra Bokole oui Alpha Bokole fils mon producteur aussi Gigi Bokole wana famille nanga Sandra Bokole mwana na bango napesi bino mbote to mona na prochaine merci bye Congolais solo